africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on le pot. Azan l'issue Kokumisa. Perfection na Nenga Kosakanate. Na ma service d'ailleurs. Sécurité, confort, na régularité. Bon, di mélange lundi l'issue na Nenga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion de la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client naïe. Ah, CAA, mon CPLC. Mardi la mna bota mi merci posé bebo sa télévision no pona kula ne funinga la journal peu pona peu tout fond plan chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi sur le moyen ma qu'on audience lundi 30 mars kuna la cité à Union africaine ministre brésilien il y a relations extérieures wapi pa chef ya diplomatie brésilienne a commissaire qui bongo engagement ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ba question climatique au cœur il y a vision naie na ba pays solution to beta bongo ma plénière pour le gouvernement ils ont organisé pour l'Assemblée nationale par honorable député qui 4 projets il y a loi Bolanda. Dynamique, il y a production législative intense. Ezali Koko, bana chambre basse, il y a parlement. Plénière, il y a lundi 30 mars 2026, Nabokambe, il y a premier vice-président honorable Isaac Jean-Claude Tshilombai. N'absence, il y a président Aimé Boji. Dépêché, na mission, na République centrafricaine, pour nous représenter chef de l'État. Balobela qui 4 projets de loi Oyo. Projet, il y a loi portant autorisation, il y a prorogation, il y a état de siège sur une partie, il y a territoire national. Présenté la ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, ministre d'État cité Outotangi. Ordonnance loi, il y a le 31 janvier 2026, où ils allaient modifier, puis compléter, loi numéro 023/20 il y a le 18 novembre 2002, où ils allaient colober la code judiciaire militaire. Projet à loi Oyo na ratification ordonnance loi numéro 26/007 il y a le 15 mars 2026 Ezali Kolobela autorisation il y a prorogation il y a état de siège sur une partie à territoire national proclamé une ordonnance loi numéro 021/015 il y a le 3 mai 2021 Yango Pezala qui présenté peut défendu et pas il y a ministre Moko pour un projet à loi Oyo Ezali Kolobela ratification ordonnance loi numéro 26/008 il y a le 14 mars 2026 Ezali Kolobela adaptation à la disposition mingi na imposition ya ba revenu contenu na législation spécifique yango pezala qui présenté pe défendu na ministre des finances grâce Yamba pour un projet à loi où ezali kolobela état de siège yango ezala qui adopté sans débat sur motion incidentielle et honorable Pierre Soumey alobela qui article 82 ya règlement intérieur ya Assemblée nationale malgré opposition ba honorable Christian Moine pe Aldos plénière à l'état kimbala moko na vote sans débat. Boepona misusu article par article honorable rapporteur professeur Jacques Njoli alobela ki ba projet mususu misatu oyo ezala ki adopté moyennant amendement ya plénière. Bosimba pe boye ba kena plénière oyo ba eli nationaux ba vota ki résolution oyo ezali kolobela contrôle na usage ba frais académiques pe ba frais connexes na ba université publique pe privée. Commission d'enquête parlementaire et kosalema pour na kota la problématique oyo. Chef, il y a gouvernement Judith Soumina Touloukaya Yambaki en audience lundi 30 mars, délégation à programme alimentaire mondial pour PAM na mokuse pour wapi ba beta kibongo masolo na premier ministre Kambo etali renforcement stratégique entre gouvernement na agence onusienne Oyo héritier mapine ba détail. Premier ministre Ayambaki délégation il y a programme alimentaire mondial et Kamba Makina directeur exécutif adjoint Mateo Oling Wolf Oyo ezalaki bongo na masolo na bango balobela ki renforcement il y a partenariat stratégique entre gouvernement et la République démocratique du Congo na agence onusienne Oyo organisation humanitaire au monde na contexte ezali marqué na pression humanitaire croissante na République démocratique du Congo ba discussion et permettra ki kosta la point na élaboration il y a un nouveau plan stratégique mingi penza ko aligner ba priorité nationale en particulier na programme national ya développement ba cadre ya planification associée objectif ezali ko garantir meilleure cohérence entre ba intervention humanitaire et ba politique publique ya République démocratique du Congo na occasion na PAM a sollicité appui au gouvernement pour nous mobiliser le financement auprès des institutions financières internationales. Les ressources oyo ezali jugées essentielles pour nous assurer continuité à programme à fort impact dans nzela ya mboka
pe lisusu ba besoin oyo ezali komata. Boye na rencontre oyo représentant ya PAM na RDC directeur pays David Stevenson ye akumisi qualité ya coopération entre des parties. Alobi toza na collaboration moko ya malonga et longo na République démocratique du Congo tozali kotonga bongo ba nouvelle stratégie pe oyo ezali elongo na gouvernement programme ya cantine scolaire ou ezala ki lancé na premier ministre boye tozali ko réfléchir ndenge nini kotombola capacité pour na ko toucher ba élèves nyonso ya mboka. Tozali bongo ko accompagner gouvernement na initiative oyo tozali ko examiner assistance humanitaire ndenge atalisi bokutani oyo eye na contexte moko ya aggravation ba besoin humanitaire mingi na partie est ya République démocratique du Congo et pa wapi ba conflit armé ezali kokoba ko provoquer ba déplacement massif ya population liboso ya montée ya insécurité alimentaire pe réfraction ya ba ressources PAM encourager plaidoyer ya premier ministre en faveur ya renforcement ya aide alimentaire d'urgence na ngambo mosusu ba échange oyo elobela ki pe possibilité ya kota en place corridor aérien humanitaire option moko envisagée pour na ko faciliter acheminement rapide ya aide na ba zone oyo ezali enclavé pe affecté au-delà ya urgence réunion oyo etaki na lumière ba opportunité ya ko élargir programme ya résilience pe ya ko consolider appui ya programme alimentaire mondial na ba priorité nationale pour na ko traduire volonté moko commune ya ko répondre efficacement na ba défi humanitaire pour na ko s'inscrire na logique ya développement durable. Debeta bongo masolo etali honorable Florent Lebe Mupia asangisa kibongo ba maman ya funa pona ko clôturer mois de la femme elongo na bango nyose lekana ki kitoko bongo na side de fête bibi play o ezom bongo penza mingi na commune ya Kalamu héritier mapinde mi dombendo longwati. Salle de fête ya bibi play qui na ndenge ya kosakana te n'occasion ya clôture ya mois de la femme ba maman ya funa bazalaki ebele wana nani akoki kosangisa bango bino moko bopesi répondre ezali kaka honorable Florent Lebe Mupia mur ya lamentation ya bana nyonso ya funa basanganaki pona kotalisa pe soutien na bango ya makasi epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nebefort o azali kosala pona kozongisa kimia na mboka na mbala moko maman Geneviève azwaki maloba pona kotalisa na ba maman importance ya mwana bango surtout que likambo o etali autonomisation oyo maman moko na moko esengeli abunda pona kozala utile na foyer na ye pe na société. Ambiance ezalaki vraiment électrique ndenge bozali komona ba maman basepelaki pona initiative oyo honorable Florent Lebe azwaki pona ko honorer bango sangani lelo dans le cadre ya clôture ya mois de mars yango papa na biso Lebe Mupia adengisaki ba maman na souci ya ko se familiariser na souci ya ko motiver ya biso ba maman kozala autonome. Nandemo honorable Lebe Bakanisinga, je suis ravi de joie na sepeli na journée na PCM merci pour alati singai na bimi pe na lobi na kati ya batu sepeli makasi nzamba pambola e akende liboso biso ba mama toza na sima na ye ye mokope honorable Florent Lebe Mupia a expliqué ki sens ya geste na ye ezali pe na tina ya ko conscientiser ba mama baza conscience à venir na bango ya bomoi na bango na kati ya bambala na kati ya bandako pamba te mbeba ekomi makasi na kati ya loyenge yango wana tosengaki bamama bayeba ntina ya journée ya le 8 mars ntina ya valeur topesi na mois de mars mpona mama na yango il faut koremercier kofélicité na bamokonzi ya mboka na ndenge atomboli bamama na bana basi na remercier bamama nyonso ya funa na ya Kinshasa na ndenge borépondre mingi na journée ya lelo ezala bongo tonga nsima te tokende liboso bamama basepeli pe balobi otumboli Florent Lebe Mupia okokuta bamama ya funa na nzela na yo Nanga Mounaye, secrétaire exécutif provincial ya Ecoville ya Kinshasa, Branche Ngali, yepe nanga Mounaye clôtura ki mois de la femme na maman ya base na ya Maluku. Nyonso le kaniki na cercle culturel samedi 28 mars. Fabrice Lundombi azaki na compte info Lingala.
Nyonso elekaki na cercle culturel ya commune ya Maluku samedi 28 mars 2026 activité minene mibale ya liboso carnaval monene ya soutien et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya ngonde e yaki kosalema pona ko clôturer mois de la femme bo simba pe boyeba effigie ya président de la République et tiamaki na kiti babengi Chipoi pona ko marquer soutien na bango ya bana Maluku et pa ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba action nyonso pe na vision na ye nyonso ezalaki organisé et pa ya secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse Bredge Ngalim Firi Obama oyo ba mama nyonso ba mesana ko benga ye mwana ya ba mama intervenante ezalaki présidente ya Ligue de femmes provinciale Mama Louvette Mbuzu bokutani oyo ezali bongo na vision ya parti cher ya son excellence vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba pour na soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple apesiye pour na koluka kimia pe kotia tranquillité bisika nyonso na République démocratique du Congo na ba première heure ya journée ambiance ezalaki vraiment na rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona carnaval oyo e mobilisaki full moko ya kafu ba mama oyo ba utaki na ba coin nyonso ya commune ya Maluku. Plus de 5000 mamans mobimba ba répondant qui présente na appel oyo ezali kotalisa engagement pe attachement na bango na ba valeur oyo ezali bongo promis et pa ya Union Congolaise na atmosphère moko ya fête na ndenge ya kosakana te activité oyo et pesaki lokumu et pa ya femme congolaise pour ko favoriser karabana mibali azoti kabana basi pour atekela kayo pour c'est la commissaire ya ndaku mais pesa chance na bana nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali po bakendaka classe oyo azali pilier ya développement pe actrice moko incontournable ya société moto oyo atyaki na mboka mwana mobali lombe de père de mère Fatibe nalingi nanu napesa mbote oyo ewute pa autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Yami Balé, Maman Hermine Mukoko, oyo azali mwasi autorité morale, alobi yebiso ba mama Maluku nazalaki empêché, membala sima na kotala bango alobi na pesa bino bim. Bim. Biso population ya Maluku. Toyepo toyebisa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi. Toyebisa ye boye. Mission topesaki ye. Akomisa ngotina. Malgré mvula et betaki na suka ya journée kasi détermination ba participante nyonso ezalaki kaka komonana eloko moko te e empêchaki bango kosepela koyemba pe kobina bosimba pe boyeba ke événement oyo et se clôturaki na ferveur moko ya makasi na distribution ya maputa mama na mama azwaki ba maputa na ye geste moko symbolique pe ya makasi et marqué célébration ya mwana bango ezalaki manière moko significative ya clôturer mwana bango na signe ya responsabilité pe ya partage et longo na reconnaissance. Fondation Maman Odile Manzamu Fomam na mokuse ba clôtura ki pe na ngamu na bango mois de la femme kitoko na quartier Mombele kuna na commune na Limete sima na bango Francis Kanza Lokoka. Quartier Mombele na commune ya Limete e yindaki na ndenge ya kosakana te mvula tende e kokaki ko empêcher ba mama ya fondation Fomom c'est-à-dire fondation Mama Odile Manzumu ba yaki ebele na ndenge ya kosakana te pona ko clôturer mois de la femme en beauté bo simba pe boye baketo monaki présence remarquée ya vice-présidente pe secrétaire général ya parti politique babengi agissant pour la unité du Grand Congo ADGC na mokuse
ADGC. Mama Lidi Mitanta nde ayaki kozala wana pona ko fêter elongo ba mama nyonso ya Fondation Fomom. Nambala moko mama Odile Manzumu numéro 1 ya Fondation Fomom azwaki maloba pona ko expliquer ba mama nyonso bien fondé ya Fondation Oyo pambate Fondation yango ezwami kaka na ville ya Kinshasa te eza na RDCP eza libanda ya mboka yango ezali ko encadrer batu na ndenge ya kosakana te. Mama Odile a expliqué ki nyonso pe ba mama batondisamaki na esengo ya makambo nyonso. Mama Odile Manzumu alobaki nde na mbala moko a présenté que secrétaire général pe vice-président ya parti politique tobengi ADGC. Mama Lidi Mitanta oyo azali partenaire monene ya Fondation Fomom pambate parti politique oyo ezali parti politique moko ya makasi oyo ezali kosunga fondation kutu. Mama Odile Manzumu pe azali présidente ya Ligue de femmes kuna na mbala moko. Mama Lidi Mitanta expliqua ki ba mama nyonso likambo etali mois de la femme importance na yango pe thème national oyo ezalaki retenu mingi penza likambo etali autonomisation ati ba mama nyonso esengeli basala makasi pona kozala autonome boyende bakozala utile na bandako na bango pe na société esengeli te kaka koluka kosenga mbisi kasi esengeli kozala na ndobo yo moko po ete oyeba na koloba pe kobokola libota na yo. Message oyo ezalaki vraiment capté 5 sur 5 balobi ba mama nyonso ya quartier Mombele oyo bazwami na Fondation Fomom batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te. Boye na mbala moko ba fiche d'adhésion et bimaki wana sur place. ADGC est enregistré et tout le ba mama nyonso ya Fondation Fomom balobi bango nyonso désormais ba koti na parti politique wana ba remplissaki ba fiche na bango na esengo na motema ba komi ba membre ya ADGC. Libala ya ADGC elongo na Fondation Fomom yango yo ezali komonana mbuma na yango pe ezali bongo komonana nyonso elekaki vraiment kitoko. Ba mama ba clôturer mois de la femme en beauté cadeau surprise ezalaki bongo distribution ya maputa oyo yemoko Mama Odile Manzumu elongo na Mama Lidi Mitanta bakabo elaki ba mama nyonso bazalaki présente wana na cadre ya fondation nzoka. Mama Lidi Mitanta o expliquer que ezalaki obligé ya kokabola maputa te kasi fondation azali wana nde pona encadrement ya ba mama bayekola mosala pona koyeba na kozala utile na société bakanga maboko te. Mama azali moto oyo esengeli asala quelque chose po libota na ye ebika nyonso esalemaki vraiment kitoko. Bakado oyo bama ya fondation batondisamaki na esengo pe balobi Fondation Fomom ekende liboso pe libala na yango na ADGC ekoba kaka sikokoba. Likambo etali changement ya constitution eza ko continuer ko benda ba débat ya ndenge na ndenge boka makanisi ya Junior Loboko azali président fédéral ya MPC Moamba pe représentant ya Union Sacrée na Europe azabongo na micro ya Héritier Mapine pe Goranting. Pour la constitution, je pense que c'est un débat où les lois nyonso ba olobela. Pour nanga, il faut toucher ou changer complètement constitution en Boka na biso. C'est important. Les lois ont bloqué nango. Par rapport belé zo sala maté par rapport à la constitution parce que la constitution les arabes vraiment babara taillé sur mesure l'ancien régime. Cette constitution les lois ont changé, ont touché parce qu'il y a quelques articles comme article 220, article 217, c'est des choses vraiment, il y a encore beaucoup à faire. C'est vraiment des choses où il faut que tout changer en gros pour permettre le biso ba congolais de avancer. D'abord, notamment exemple Mouké, ce total in Sénégal, tant le président Zagui élu, je pense une semaine ou 2 semaines après le gouvernement Bimara. Mais Lelo n'est pas la biso tant le président de la République. Azalaki élu 6 mois après le gouvernement et Akarobima. Pour nous relaxer, nous que la constitution est bloquée biso. La constitution est bloquée biso na système semi-présidentiel. Pourtant, ceux qui ont le pouvoir à 100% dans mon compte, Mboka bien. Il faut tout changer la constitution. Mais moi, je pense qu'il faut expert pour de la constitution bien. Il y a un pinglet 2, mais il y a encore plusieurs articles qui sont dedans à toucher. Mais moi, je pense, pour moi, il faut changer la constitution. Mais cette constitution qu'on va changer et qu'on va associer na
na peuple. Ce ne sera pas que le président de la République lui-même, comme l'autre, que constitution na ezanga mwana nanga te. Président de la République Fachi Beton alingi associé vraiment ba Congolais pour changer constitution en beau cannabis. Mais il faut être déverrouillant, je pense que c'est l'article 220. Pour les OP, c'est que 5 ans renouvelable une fois. Une seule fois. Mais est-ce que vous imaginez vraiment, à part tout le président de la République, nous tous nous Togo Tchèque Congo Ndengeza à ça la 2 mandats. C'est quasiment impossible. On a 2 mandats au Sahani. Alors ça les logotés. Le président de la République Fachi Beton a Rolongwanae. Après Moussou Sarouya, il a bénéficié d'ango. Et ça pour na yeta on va na éternité na pouvoir. Mais en 2 ans, ce total le premier mandat à président de la République, il y avait FCC Cash, la coalition, il y avait le Covid. À ça quel côté, il était coincé. Il y en a 2e. En 7 ans, à coûter un cas d'obstacle. Et l'autre guerre na Est. Guerre en Est, c'est à cause de par Congolais ou Abisso, ils sont utilisés par le Rwanda, par Kagame pour attaquer Bisso. En 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le slogan qui est aujourd'hui, que je félicite Pasteur Guili, qui dit que Fati n'a pas un mandat. Azan a mandaté. Ce n'est pas un mandat que Fati Azan a. Fati Azan a mission. Le cœur d'une vraie mère, Ndezali, titre et livre où Komamaki, la jeune écrivain Séraphin Mikobi, Yango Ezali qui préfacé par Sage Majesté Fumodi Fima, ou Azali bon président, à Konate, ces cérémonies Ezali qui ont organisé la salon culturel où Ezana Inikin, Nadine Sona, Azali na Contien Fulinga. Ouvrage Yafika ayez qu'on enrichir paysage littéraire y a République démocratique du Congo. Kombo na yango, le cœur d'une vraie mère. Recueil Oyo, y a 64 pages. Ezali signé et pas y a jeune écrivain Séraphin Mikobi. Yango ezala qui présenté, verni, pezala qui porté na fond bâtissimo. Weekend eleki ezala qui peine à présence. Y a représentant y a ministre de la culture Mingi Penza dir Kabanaye. Nyonso eleka ki na université ya Kinshasa ezala qui préfacé et pas y a un fomo du film Tinu. Ouvrage Oyo ezali ko s'imposer le kola réflexion moko engagé na place ya bandeko basi na société africaine pe contemporaine héritage culturel moko ya malonga pour na mutation sociale na livre Oyo auteur azali kolobela na ba lecteur nyonso ba réalité traditionnelle africaine et pas wapi mwasi azali ko incarner à la fois sacrifice transmission et élévation familiale. Nanzela ba écriture sensible oyo ancré na ba coutume, Séraphin Mikobi azali ko s'interroger pour na ba fondement même ya identité féminine africaine. Et azali ko dénoncer ba dérive moderne nyonso oyo ezali ko fragiliser ba valeur oyo. Cérémonie oyo mfumodifi mantinu akumisa ki livre ya référence oyo capable ya ko rivaliser na ba classique africain nyonso pe a évoquer kimingi Kamaralei pe misusu liboso ya assistance composé na ba universitaire ba étudiant ba cadre politico administratif ba autorité coutumière message oyo et monani lokola appel moko na conscience collective boina ngambu na ye Séraphin Mikobi a incarné une nouvelle génération ba écrivains congolais en pleine mutation étudiant na master boina faculté ya lettres pe ba sciences humaines ya université ya Kinshasa na département ya lettres pe civilisation française yepe azali enseigné en français na secondaire awa na ville ya Kinshasa bosimba pe boyeba kena suka ya vernissage oyo mfumodifi matinu azanga kite kopesa makanisi na ye na micro ya Info Lingala toye lelo yo pona kotala mosala welenge mobile to bengi Mikobi asali libiso mokando ye akomi mokanda oye akomi totali sango na oyo kondo Lumumba alobaka Lumumba lobaki tokoma histoire te Lumumba lobi tozongela histoire au maréchal abengaka les retours à l'authenticité et non recours toza banani lelo toza na kati ya sanja ba mama bokomona na nzela mama akwesi elamba batu bazoseka na tango ya kala mama akwesi bombango baweleli babombi nzoto ya lelo kutu mama ye moko azolakisa yango bokomona ngai te toke na mokili nini
mwana oyo makambo oyo akomi eza lokola azotuna biso azotuna bato nyonso kobanda ba mama bango moko est-ce que tobungi tozongela oyo tozalaki. Métier technique, le moteur stratégique de l'autonomisation de la jeune et de l'émergence de la République démocratique du Congo. Ils allaient témoigner qui exploité week-end et l'équipe na Itemat Mbinza na cadre ya clôture et à moi de la femme pe journée culturelle Stéphane Skande Nadine Asuna Pesino Badeta. Nyonso ebandaki na conférence epai wapi thème ezalaki métier technique le moteur stratégique autonomisation de la jeune fille et de l'émergence de la RDC local la itemat spécialité na bango ezali na ba domaine technique chaque option ba préparer ki ba élève fille na bango pour na kosala ba démonstration ya formation oyo bazali kozwa awa totangi aviation civile mécanique générale électricité météorologie électronique pe misusu balakisa ki na ba conférencier ba objectif ya ba option technique oyo bazwaka awa batiaki yango na disposition na bango yango esalaki ke ba expert conférencier na bango moko sima moninga ba partager elongo na bango ba expérience oyo bango bazali na yango na domaine technique et monani ke ba pays oyo tozali kolula lelo ba yebaki tina to pe ba valeur ya technologie yango lelo tozali kobenga bango ba pays développé ndenge moko ya ba femme c'était Sylvie Mitonga à lobby technique eza moteur ya développement lelo na mboka lelo so mboka na eza na retard na développement eza pona technique bataki on a première planté donc ba bakomi ko sutuka sikoyo ndenge non technique eza ndé na premier plan lelo ba évolution to mona lelo modernité to mona lelo na mboka c'est grâce à ya ba technique oyo baninga ba yebela ki on déjà bandakala nde sikoyo biso loko yeba na retard tozali kosala mbala moko balekaki na ba exposition ya ba œuvre d'esprit wapi epai aviation civile balakisi de quoi bazali capable ya ko diriger komata pe kokita ya ba avion déjà na niveau ya humanité électronique bango pe batikala ki simate kaka ndenge bozali komona mbala moko et le cas qui tourne ya visite guidée na chaque atelier. Objectif il y a niveau secondaire eza moine tango asali option na ye électricité aye ba kosala installation ya ndako aye ba kosala ba application ya industriel tozo mona kuna awa toza na partie industrielle déjà tozo démarrer ba moteur à travers bah, astuces de démarrage industriel. Et de l'autre côté, tout en la partie bâtiment, bazoye kolandenge ni basala la installation ya bâtiment. Ça veut dire moi na soki atangi na itemat de première à quatrième à cause de la facilité et à cause la mettre en œuvre par exemple le coup la brique moi na rozala na capacité à koyeba yango et à cause la on peut koyeba ko manipuler yango. Toza na ba machine nyonso oyo bana ya coupe couture ba utilisaka toza na ba machine bozo mona main toza na ba machine à pédale toza na ba machine électrique toza na ba machine surjeteuse donc na itemat na coupe couture enseignement ya qualité électricité construction coupe couture balekanaki na bale oyo ezali œuvre ya ba élève ya itemat binza ba danse ezalaki na rendez-vous kaka ndenge bozali komona bayaki kosilisa journée culturelle na bango na défilé de mode bozwa bango bino moko bopesa ba conclusion merci na itemat binza na préfet Pascal Bisimwa na ba formateur pe ba enseignant mosala na bino ezali komona na boko bakaka pour permettre aux clients de voyager dans conditions kitoko compagnie africaine d'aviation CAA AT Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya ndefatedi na année 2026 oyo po azali sus ko kumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas
atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA Mose Pelisi na $350 ya pamba OK Canada États-Unis pe Schengen longo na ONG Asbel Syrie assistance démarche visa baza ko sala ngo dada voilà SRIEE Service Réussite Internationale Assistance Visa ONG Asbel Yoka sango oyo ba memeli na République démocratique du Congo mega promo poto na facilité oyo eye kopangusa maya misu ya ba congolais tala meilleure agence de la République démocratique du Congo ONG SRI assistance démarche visa oyo abokeli bino masolo yaya otuninga nini bongo mukie oke poto na $350 ya pamba yoka oke bamboka lokola Canada États-Unis Schengen oza mobimba na ndenge ya defa te $350 ya pamba olobi $350 ya pamba basaleli yo demarche nyonso na kati obendi visa na yo pepele oke États-Unis oke Canada oke Schengen champion yeyo oyo atikala na senti ya mauvais voyage bato libanda ya République démocratique du Congo $350 oza mobimba na ndenge ya defa te timba monalo tutumi poto malonga pona bana na bineza potiva pe mukolo koko menango pisaka santé ya kitoko Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimbaka kati. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama jetsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap. Vous avez kebeli pour na kola na foni ngala juna pe na pe suki bisepela kinango bisa merci na Igor Hunting yazaki na tima ya caméra pe na montage elongo na Fabrice Lundombi héritier mapine mi aspar zaki juna on a bino donc c'est un rendez-vous Nicolas Koya, au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya neuf atende na année 2026 oyo po azali lisusu kokubisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondimela nde lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain CPLAS na CPLAS atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA Mose Pelisi